Voilà. Match ini. Match baluki. Awali kamwa kokamwa. Matata mponyo mampo ozari. Et awa nazobi sabino matata mampo introuvable. Depuis Dieudonné Kamuleta auti ko condamné matata mponyo. Matata mponyo introuvable. Signature d'accord entre la RDC et le Rwanda. Accord de paix. Deuxième accord entre RDC et États-Unis d'Amérique. Accord de minerais. Il y a même des autres troubles. Est-ce que écosalement le 15 et délégation il y a RDC va commis na niveau il y a États-Unis d'Amérique. Chef il y a délégation en tête Maman Thérèse Kaikwamba. Décision finale aux États-Unis d'Amérique azui. Rwanda abima na mabele ya Congo. Et tomoni ba représentant ya tout. Lobi bazalaki na réunion pour na koluka ko se protéger parce que États-Unis d'Amérique atiki Paul Kagame. Paul Kagame aleli batuti baleli fini la récréation makila ya peuple congolais egangi bino ba congolais boza libanda ya mboka boza na kati ya mboka mwana mboka Cédric Yeyo alingi abanda émission apanza teke. Avant ya kobanda émission na pesimbote na sa grandeur le prophète Konde Mpolo Dominique elongo na mama oyo baza ko séjourner na niveau ya États-Unis d'Amérique bakomi na France. Bana ya Congo pe bana ya liloba na Nzambe bazozela papa bon retour et na bo sanité mwana nyonso tu ya liloba bobongama pona Sainte Seine oyo ekozala na Mega Church précisément na commune ya Tseli na ville province ya Kinshasa. Longola mwana pembeni émission ebani makambo komi elengi Tshisekedi a sauvé mboka. Heureusement Tshisekedi ayak nde makambo yo nyonso toye komona lelo. Batuti nyonso oyo bakota na mboka na biso basali bloc na bango pona ko se protéger. Yaya. Et puis ba Congolais, quelques Congolais inconscients, bazo comprendre que toza na dernier virage. Biso peto se constituer pona ko sala face na ba miliotique nyonso. Awa ndenge nazobisa bino fini la récréation. Retour ya batout power. Ekozala mabe koleka meme babege oyo bamona. Awa Nzambe
apesi Tshisekedi fimbo mpona kofrape oyo nyonso akotaki kimafie na République démocratique du Congo makambo elingi ebanda yaya oyo babengaki Tshisekedi yuma lelo Tshisekedi a changé makambo bana mai baleli ndenge nazoyebisa bino awa bayaya baleli mpona nini baleli bango bakanisaki ke baya depuis opération turquoise na 1997 98 2003 1 plus 4 accord ya CNDP ya Roland Kunda abattoir na 2009 et puis na brassage mixage na 2013 baye kokanisa ke ntango Tshisekedi akoya bazwa sikoyo mpe makambo bazonga lisusu depuis opération turquoise baya ti na M23 brassage na mixage baya sikoyo baenvahi Congo bazwi Congo bilanga na bango nde nayebisaki bino bayuma oyo base trompe époque oyo toza nango eza époque ya détermination tokoki lisusu te kosede ata 1 cm ya mabele ekende lelo toyoki kamera atubeli na niveau ya assemblée nationale lobi atubeli ya nini esali ke kamera atubela première fois toyoka kamera azosenga lobi bakongole nyonso bozala na nsima ya Félix Antoine Tshisekedi nini ayoki mpe kamera amoni nini totya nano makambo wana nyonso apart kamera loba nani yebisa bakongole très bien yo nde olobaki awawa récemment que conflit interne entre bakongolais entre baafricains tosolola yango entre nous les africains bayebaki te ke Donald Trump aza na mama na kibota na nsima oyo elobi avandisi Cyril Ramaphosa lobi na États-Unis d'Amérique devant baopérateur économique nyonso ya États-Unis d'Amérique d'origine Soudan lobi bavandi Trump atia video ndenge babomaka bato na niveau ya Afrique du Sud et awa Trump alobi video eza mpona est de la République est réellement Kagame akobika est réellement Kagame akobika parce que kuna États-Unis d'Amérique abimisi video tozongana na moke na niveau ya Assemblée nationale nalobaki na debi na ngai ya émission batuti oyo baza na Congo basali bloc na bango eza nini bamusu baza na Sénat bamusu baza na Assemblée nationale posa na bango eza base protéger contre mama na fléau oyo ezoya parce que awa ndenge tozoyebisa bino awa nalobaki na bino Nzambe azwi fimbu apesa yango Tshisekedi abanda sikoyo kofrape décision ya États-Unis d'Amérique oyo auti kobimisa alobi yango clair États-Unis abimisi décision fiable bazobanda kokrake avant le 15 avant le 15 avant le 15 avant le 15
juin, bakobanda kokrake tous les miyibi oyo bayiba mbongo ya Congo. Yaya kozala surpris te. Noko na yo, mwana na yo, yaya na yo, oyoki bakangi ye na likambo ya moyibi. Yaya kozala surpris te. Ebele ya batu baboma moko oyo. Lokolo bolobi Tshisekedi aye kosala justice moko ya compte à rendre. Non, eza compte à rendre te, eza pe acharnement te. Yoka lelo parce que liste eza mulai, eza na batu musu ba détourna ba mbongo, eza na batu musu ba iba. Ngai na ye yaya toyebi te, mais justice ayebi. États-Unis d'Amérique aza na liste ya tous les Congolais mafieux oyo bayiba mbongo. Lelo lisusu après Matata Mponi, lelo na 5 heures, arrestation ya ancien ministre ya mine na kombo ya Martin Kabwelulu. Martin Kabwelulu, ancien ministre ya mine oyo bazo reproché ye détournement ya 75 millions de dollars américains. Nani esili te yaya, nalobaka yango, bayumo bakoteli biso na mboka, bango bakanisaki ke totika. Non, Tshisekedi ayebi eloko te. Tshisekedi ayebaki makambo oyo azosala, ayaki comprendre déjà que naza tout autour na nga banjoi baza. Eza plan oyo bango basalaki que après Tshisekedi, cela veut dire basimbise touche. Après ye mutu mususu akozala te. Bango après Tshisekedi batuti bazonga lisu na Congo pour que barenye bazala babotola biso Congo libela. Plan na bango lobi badévoile yango na réunion secrète oyo basalaki lobi na Kigali. Ya batuti power nyonso baye. Nalobaka na bino makambo eza koinda yaya. Yo longolaka mwana partager mission, liker, aimer et puis s'abonner massivement. Makambo eza koinda. Réunion basali lobi na niveau ya Rwanda. Tous les Tutsis, tous les Niliotiques, oyo basangani lobi. Conclusion bazwi mpo na Congo. Tolobaki yango Paul Kagame asuki. Et Tshisekedi alobaka yango nakosukisa Paul Kagame lokola Hitler. Bino moko boyebi conséquence pe sort ya Hitler ndenge asukaka. Lelo tomoni yango Tshisekedi a répété lisusu. Paul Kagame akomi na suka. Tango moni réunion ya batuti esalemi lobi après avoir Massadi Boulonge oloba clair entre les États-Unis d'Amérique na RDC basali balance. États-Unis aponi Congo, a isolé Rwanda. Ndenge moko erreur
oyo Mobutu Sese Seko Kuku Ngwenzi Wajabang, ancien président à l'époque ya Congo ya Zaïre, ya Congo ya biso, mais à l'époque banai kobengama Zaïre, asimbamaki na ba-américain. Ba-américain ne basimbaki ye, mais un certain temps ba-américain tango bakomi kosala ye baje, Mobutu akimi na ngambu ya ba-français, nde eloko esalaki ke ba-américain baisole ye. Soro ya Mobutu ase retrouva ye moko na mwasi na ye na bana. Zaïre etikala, bakonseiller nyonso batikala, bazala bakonseiller ya malamu na ya mabe, tout batikala. Deuxième chose, comment on a pas Paul Kagame. Paul Kagame a le dit clair. Mais il y a bango. Les Américains ont isolé Paul Kagame. Bonne nouvelle. Les Américains ont isolé Paul Kagame. Paul Kagame est batikié. Et puis, ezala bakata ya. Ezala. Arabie Saoudite. Babaleli Mukongo na bango. Batikeli Rwanda Mukongo. Bango nyonso batali Congo. Yaya. Makambo eza minene. Eyeba yango place eza Congo tolongi. Congo ezongi na maboko ya bakongolais de part et de mer. Patrice Emery Lumumba alobaka l'histoire ya Congo ekokomama na vrai Congolais de terre et de mer. Fati ye wana azokoma histoire ya Congo. Fati aza mama nezemo. Mama nezemo. Liswa banzambe. Asukisi mindele. Nenge tole banabino boy. Fati alesi Donald Trump nini. O Donald Trump a commission ki alali aola mukana kombo ya Congo na munoko. Bébé Fati. Bébé Congo. Tel que Donald Trump alongwe na États-Unis d'Amérique. A sali voyage na Moyen-Orient. Pona kosalela Congo lobbying. Jokande tingana yo tovani. Rwanda esimbamaki na deux pays puissants, Arabie Saoudite na Qatar. Tshisekedi ayebaki yango na kosolola na bapantete. Il faut na solola na maître na bango. Maître na bango Tshisekedi ayebaki eza ba américain, eza ba Qataria, eza ba Arabie Saoudite. France azane mafie. Yango nezomona ba pour parler nyonso minene baobengana ke Emmanuel Macron lokola bébé. Donald Trump aotuna Macron yo bigeyo. Osagana. Mama la kache, mwana matete. Ndeko edingwe. Aotuna Emmanuel Macron yo bigeyo. Makamba Kongo yo okukango. Yo pena bébé. Yo edingwe. Azotuna un grand perturbateur. Ya Congo. Ndenge ngana so bisabino wa fini la récréation. Donald Trump accueilli na Qatar, na Arabie Saoudite. Atuni bango. Combien de francs congolais oyo bino bo injection déjà na kati ya combien de dollars? Oyo bo injection na kati ya Rwanda. Babimisi monta 4 milliards.
Donald Trump agangi. Yango nde bino bokufela. Yango nde bino bozoluka koyiba bokozwaka biloko ya moyibi. Musulman yibaka te o ba musulman ndenge nini oyo. Donald Trump atie bango na tout droit. Puis ayebisi bango tozozwa 500 milliards de dollars. Toza koinversi yango wapi na Congo. Yomoni Rwanda ndenge eza Rwanda mwa province wana. Babongisa yango na 4 milliards. Sikoyo Congo oyo ayo. Batie combien? 500 milliards de dollars. Yaya na esengo. Wana sikoyo tozonga na vision ya Allemagne d'Afrique. Mais avant Allemagne d'Afrique, yoka sikoyo place makambo ezali. Parce que sur le plan diplomatie, le candidat te bloqué Rwanda, te bloqué Nanga, te bloqué Kabila. La deuxième volet, na kosimba makambo etali Assemblée nationale, na Sénat, na Kabila. Ne place bino bokoyoka ke na kopantanteke. Nazo sala volet 1 na deuxième volume. Bona nanga na boke binyoso. Mavandisi bango balobi non, il faut sikoto so bambongo wana nyonso tokende nango wapi na RDC. Batume lelo. Nde yoki lobi Paul Kagame avandisi batutsi. Ayebisi bango mutuna. Lelo après ngai. Bino bokozala wapi. Boko kende wapi. Parce que awa baouti. Awa bravo pour tous les out. Bonne nouvelle. Baouti ne bozo na nebonga. Na pesi bino fuite d'avance. Tout le kozala sou ba tout te me baouti. Ba tout te ba nyokoli bino. Tout se paie si bas. Tout se paie si bas. Bino pe bo sala bango ndenge basala ki bino. Awa bakomi koluka ba pays. Oyo bakoki kokenda en vrac, en gros. Mais ba se tromper époque. Pays oyo baponi baponaki Tanzanie. Bakote la province moko na Tanzanie balobi kuna na Tanzanie komekate mama wana très dangereux. Et puis ba peuple ba Tanzanien balingaka muta corrompre bango te. Néanmoins quelque chose okozwa bango te. Bazolinga te bateka mboka na bango. Sikoyo baye kozwa révélation ya bien. Place oyo bakoki kokende kovanda. Normal. Eza wapi na Congo. Baye kopona Sud Kivu. Lobi na moni gouverneur Jean-Jacques. Alobi na ba peuple nyonso ya Sud Kivu. Ayebisi bango alobi Tshisekedi alobi guerre Syrie. Oui, guerre Syrie. Bozalakani. Retour ya bavena. Tokolanda bango na bandako. Parce que nanga wana abengisi ba diaspora. Ameli bango mbongo. Babini bali. Na okota wana tango na okoma. Nde basali réunion. Baponi sikoyo bandeko na ngai ya Fizi au plateau ya Minembwe boyoka ngai. Soki esali ventille awa toa na dernier virage. Tshisekedi aobunda kotoyo bawazalendo mpe boa likolo. Toza na dernier virage. Lokola toa na dernier virage. Baponi au plateau ya Fizi Minembwe Uvira
ba occupé Sud Kivu batuti baya bafanda wana Kamanyola Ruzizi wana na otengela bino bamboka ba chefferie na ba localité na ba territoire oyo balukaki oyo basilisi balobi bazokimela wana na bino banotable oyo kolia mbongo mpona kosede espace bino moko nde bokoyeba conséquence na bino bokoyeba conséquence na bino mwana mboka Cédric aopanza nteke nazoyebisa bino vérité siko pour ke baya wana te ezosenga service ya sécurité bawazalendo epuis ba FRDC ba oyo baza na Sud Kivu mpona kotrake bayuma wana ebele basi bakoteli biso na Goma bakoteli biso na Bukavu bazoluka moya bafanda sikoyo pour ke bafanda te ezosenga sikoyo bino nyonso bozala wana lisu likolo ya lisu awa ndenge nazosolola na bino monsieur Eric Prince armée ya Blackwater deuxième lot baza sikoyo na mai na océan Atlantique mpona kokita au cas où après signature ya baaccord soki baboyi kobima nde tokei na application ya résolution ya 2773 na accomplissement ya article 38 ya résolution ya conseil de sécurité ya Nations Unies oyo ekopesa RDC ningisa ya kokrake koatake tous les terroristes parce que M23 ndenge baza na sol congolais bango nyonso ndenge baza wana bayebi ke basuki lokola basuki tokotrake bango ntina suka muta kobima mboka aza te mboka oyo eza ya bakoko na yo mboka oyo eza ya biso mutu moko te abangisa ngai na yo bango baza bapaya bakozonga kote bauta me biso tokotikala awa na mboka na biso muta kosa yo te yaya néanmoins quelque chose muta kosa yo te awa ndenge nazoyebisa bino awa fini la récréation bokoyoka lelo lobi Paul Kagame akomi dembika délégation ya RDC eza conduit par Maman Judith, Maman Thérèse Kaikwamba na délégation ya Rwanda eza conduit par Olivier Ndungurerero yokaka bakombo na bango awa bakei kofinalize baaccord après na suka somele suka na bisanga le 15 juin elombe na nguya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akoya sikoyo mpona kofinalize baaccord wana nyonso tête à tête avec Joe Biden, tête à tête avec Paul Kagame. Kagame, Tala Tshisekedi na misu. Ozomona nani? Nzambe yebisi Moïse, je te ferai Dieu devant peuple d'Israël. Et aujourd'hui, Nzambe le même Dieu a yebisi Tshisekedi. Je te ferai Dieu devant peuple congolais. Bitumba nyonso oyo bino boyebundisa ye gauche droite. Moi ndenge bosuki. Congo eza ya ba Congolais
ekotikala toujours yaba congolais zala toujours branché et coaché premier épisode esuki tombola liboko ezalaki motindami te mpe mwa nzete kasi elongi na ye moko nde ekitaki mpona kobikisa mboka Kongo. Kimia ezala na mabota na bino mpe na mboka Kongo eloba ye moko le prophète Konde Mpolo Dominique. Merci.